batu batika ko comparer Ferré na Fally Ipupa. Ferré aza grand, Fally aza grand. Ferré yemoko azana yemoko kolo musique wana. Yemoko azana kata Ferré azana kata Ferré. Ya yemba Ferré te. On comprend Ferré yemba. Donc botika osa ba comparaison wana. Boyoti mais yango penani yango nani. Mais différence ezali papa na lingete na Ferré aza goma. Nazo Balobi, lelo, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par triompher. Bana Poto, bana Belgique, bana Moscou, bana Grèce, bana Canada, bana France, bana Belgique, bana États-Unis, bana Grand Monde. Na pesi mino déjà ba mbote. Babi jour J moins 0. Donc jour J moins 0. Donc tu as jour J moins 5, moins 10, même le pena moins 0. Au capi de la musique congolaise, le roi de la tribu de Kunga, Ferré Gola, Lelo. Masolongo Sili, ndeka a décidé qu'il na cadre confinement, ba fan nae, ba moura bonne musique, ba savourer au ezali acoustique parce que ndeto message le banabino, il est le seul artiste au yabeta acoustique à danger dans les longwate. Ba longola yango pété. Ce que botie tembe ba guitariste solo bazali Olivier Chimanga, ngam na loba ngote. Donc abeta acoustique moko dit jamais vu, dit jamais fait. Donc ba minelende ba beta congolais moko de c'est-à-dire asangisaka ba race nyonso pona ba beta acoustique wana ba longola ngote yango lelo na cadre de confinement bon atalika ba bana ba parler ba confiné ba mandefo eboti ba zo bimate na osani tout ça qui coronavirus ba yoki na bango mais et comme ekati faire abete faut le romoro boy ba fanae malgré ba confiné ba zo kamandule et ça bango moi bien avant sortir il y a deux grands albums ebima Harmonie album ouvert na première 100% rumba yango mona sali kaka sélection ya banze mona kalma meilleure chemise ba ekoti nzube donc ça ba sélection banze ba kitoko oh bino bo sepela nango bien sûr ezala ngo belé mais a sélectionner kaka a sali bino mo remix mais nandenga ki lelo pa bo zwa pe na ma bonus na kati pour na ba ke faire Gola les padres au capital de la musique congolaise azana bino zo partager o eza ba douleur na bino donc lelo à partir il y a 20h boza la connecter na réseaux sociaux na yé. Vous allez connecter la chaîne à TV nae Ferré Gola les padres donc les lois parti à 20h. Donc non le banabino boy déjà et ça l'ango déjà héroïne parce que Kinshasa est tombé, Kinshasa est mobilisé par biso dans la biso confiné ta par Gombe. Bala Gombe ne ba le la mabe donc na kala ma fort. Bazo benga bi frappe meneni. Biso ce que tu to bima bima neni botala kala na chaîne YouTube à Ferré Gola ça bien. Donc les lois penda to solo là na concert nanga ndeko na ngai bah vrai combattant il y a combattant solo bah tu vas bounder la vérité bah biso to kufela la vérité yanga lo bara Nazan Nelson Mandela ya mondo Martin Luther King na nenga presse parce que le couta tellement qui trône en ascenseur et vérité non qu'en escalier et lelo bah comprendre que Ferré Gola danger na ba na bino so bo leki botia podium ce que bo leki Ferré na marambo na botia biso podium bosi bila guitariste tanzanien basiste botiele biso ougandais mutabeta dum botiele biso ata coréen sikoyo bokute na podium na Ferré Gola artiste nyonso na Congo moko ceux qui bo le Ferré Gola na tiki na zongeli chik pe chiki ni l'école primaire na mone na tanga bien te do ya fati pe na chiko fele na zongi na bandela rutang na mone na tanga bien te do lelo bo comprendre toi la méchante moto na sengo parce qu'il y a fête na ya mandeko na nga saratola ngana ne to développer keba Yara Mabe. Yara Mabe a le bar fort. Donc, vous savez qu'il y a trop frappe. Lukae. Malgré l'attaque, malgré le combat. Tous les combattants à niveau, on s'arrête la terre. Oui, que, bah, tu sais, bah, l'arrangé, bah, zombie, bah, musicien.
basombe ba journaliste internet bango tout basombe bango somba na musicien pour na raba côté na bango mais ba ko karate na soko très combattu mais tozala jamais abattu parce que biso ta bana les padres biso kufela raba vérité nswaka bo l'équipe biso awa mais awa jamais eloko te toyemba nde totala bino sara kokota na yo esanga bien kokota na yo ebikaka sengo moko babi confinement mais bo excusez biso tala nenga kini confinement ate malade ate nzamba obatela biso en tout cas mbote na batu nyonso tu oyo baolanda biso sikoyo bagaulois bagauloise bana 4G news télévision batu nyonso tu balingaka le padre moto ya mboto ozalaka ne kaka moko nga na obenge mikolo Goma donc nga na obenge Goma batu nyonso tu bolingaka Goma babi tokomosalela bomona teke nga lelo nake nango système ya kilote mabina ti tala nake nango lelo nda coupe donc bato kutu baotala biso mais sara tola lelo makolo libanda tosala boyeba teke lelo mameilleure chemise esenga marumba mwa nini en tout cas tolingaka bino mingi bambote na bino nyonso tu oyo bato bozwi temps na bino ya kolanda biso en tout cas tozali makambo oloba ezali tozali torosolo la vie nanga aimé Makabi Scofield na kati ya Paris aller l'enfant aimé Makabi abena biso abombeli okazi ya tonton Skol vieux bominga yo mto pandika sangwe vieux tunanga ni ngabna mikolo yo mikolo moni mutu so bando mela masanga sika koma complexe ngamna na komi complexe à Skol eloko batu babwaka batu basalela balemba weza suna succès te wana tonton Skol obenda ya munene bon donc yango publicité nango ezaka mingi bato bayebi yango omona même na fiche nango bakoma tonton Skol tembenien bapublicité nango akala tonton Skol tembenien donc yango wana vie nanga aimé Makabi tonton Skol tembenien so osalinga bakasi wana esalanga bien mais na profite mpe na mikono nayebise naa na besoin iPhone Pro 11 Pro Max yango wana te David Menga donc naa nango vraiment besoin so osalinga yango esalanga bien Lukebakweno Sazua ya Claude Lukebakweno l'homme du jugement président babi sponsor officiel Keba yaza sponsor wana président na biso wana baleine de la presse na peso bambota to yebi nga pe na pesi baleine de la presse 4G news mobimba équipe mobimba tolela bino forte osanga musala mais Sarah lelo tolobe na bato ke base l'acoustique bato bazeli to tie ba sport eleke l'équipe et lelo calamique dans quelques heures seulement ko lo bani pour ba fan affaire rigolo ba le golo ba les gaulois union sur mental par rapport eloko wana kolo ba ka ba fan affaire rigolo te ba fan na monde entier ba mourir à bonne musique o balinga musique a solo faire rigolo betaka bozala brancher bozala connecter bato bo s'abonner na nous te botelenga na te bokoma otuna koleka na chaîne nini te chaîne yaka moko boke na page Facebook ya le padre boke na page Instagram à le padre boke na chaîne YouTube à le padre faire rigolo à le padre donc on s'abonner ata na page Facebook ata na Instagram ata na YouTube partout au Hollanda live acoustique le meilleur live donc live moko na ebisio acoustique bon faire repérer mutabanda obeta ba acoustique à danger c'est eza ya ka moite eza na biso papa me ba beta pe ba acoustique à danger mais on l'on fait rigolo la beta Olivier Chimangaloba a beta na ye te batu na Olivier Chimanga aza présent batu na ya abali ba beta na bango mais na beta na faire acoustique na Santa ba image ya li to tsango en tout cas lelo bozala vraiment connecté nulle part ailleurs bokotika na faire rigolo les padres faire rigolo les pattes ngalinga bakisa na Goma oui parce que je mona teke mutu momimba fandi na yaza na album na marché te production te même bon fingira ndisareka pa bazwani te à unité de mesure merci beaucoup vient ngai Kovo Mamboni les boss numéro 1 na kati ya Genève mon vieux akati na peso bambota trop Yaya Kati Yaya Kati Shérif Kachiko yo yebi image de la terre na lela mabe nangeto ça no banalise pourquoi acoustique pourquoi faire japonais avec acoustique en live après ça ba fan donc et là on a dit ce qu'on a mais qu'on peut réfléchir na salle banalise habite na rosala ngonga moto faut na partager na pas na bi que le bara bien ou cela peut bien oui masola on peut bien pourquoi faire japonais acoustique pas poni banzembo pas beta ngo live après ça ba fan ça dit à quoi non moni ba moment où toza nango vraiment toza confiné vraiment na ba palais au moni faire rigolo à exemple musique congolaise vous comprenez donc tokoki na biso ko sala
kosala na biso concert public mais na moment oyo toza confiné na bandaku Ferrego la phase à la exemplaire asali concert moko live acoustique déjà yeba koto wana bacoustique tobangela na biso ete tobangela kete aratarati donc a préféré asala eloko moko ya malamu ya kitoko mpona bato balingaka musique congolaise bato balingaka vraie musique vrai po faux pe alara ba faux vrai pe alara tozana ba faux tozana ba faux vrai tozana ba vrai loko la ba musique a fait rigoler les ba vrai donc te bato musu baloba ba kumise bele bongo ndeni mama mutu moko na kati na zana papa Wemba mutu moko na kati na ya zana Jibe Mpiana mutu moko na kati na ya zana Weranson mutu moko na kati na ya zana Debaba na kati na ya zana Pepe Kale Carlito boni boyko yonga lo ba ko Ferrego la akoyemba yo koleka yo moko do ba musique na yo album na yo me opesa ngo Ferre ayemba yo koleka yo yemba zate muto yemba zate ato imite ndenge nini oyemba ete mais omoli ke to na artiste moko oke biso tout toko sangana boye tobi te Ferrego la ndenge oza wana yembela biso Debaba oyemba Pepe Kala oyemba Carlito oyemba Papa Wemba donc aza standard na niveau moko Ferrego la Goma siko ti batu ba sala ba comparaison nga mona ngo normal comprendre nga la mona ngo normal pourquoi o moni mutu sora likolo so mutu penda ke ba sentir que Jo ayebi musique Jo azabo photo diembela donc ngai so na moni nga batu ba ko diembela Ferre nga na mona suma bete nga na mona ma bete soro diembeli Ferre apeka congolais lorayo oloko diembela no artiste ya libanda diembela no Ferre ze ngo mabete a diembela na eza problème te ba diembela na bango Ferrego la zana mais boya kandete ke bo comparer musique masola musique fobotika parce que na Ferre ye moko azata 20 musiciens na Ferre ye moko azana ye moko kolo musique wana ye moko azana kata Ferre azana kata Ferre ya oyemba Ferre te on comprend Ferre oyemba donc botika osala ba comparaison wana mais yango penani yango nani mais bato bosa ba polémique ti nga bomba te bato bosa polémique ya Ferrego la na Fally Ipupa batika ngo c'est pas bon Ferre za grand musicien za grand artiste mbongo na biso Fally pas za bongo mais banenge moko ndete mon problème est que j'ignore personne bango tout ba grand ba sa fierté ya mbongo na biso mais différence ezali papa na lingite na Ferre ya za Goma nazo linga te comparaison de na lingi te nga na lingi bango tu nga nazo accepter baza ba grand mais sauf que comparaison na ko comparer pe ba comparer pamba te lo ba kaleki te wana mna fuse ki futu zonga sima est-ce que batu ba ke fallait ra test na wenge bazwa été batu ba bien ngote na fingi te ezama amna lo ba vérité donc na fingité ba artiste nyos ba mérita ba critique Fally Ipupa yara wenge bazwa été quartier latin faire akenda test na quartier latin te basombai ba pesa la pas la taille uniforme te ba conseil à compter donc basombai puta la pe ba valeur botali des titres on a faire na ngote penda wenge pe wenge nini abana 4x4 nini papa obanano na osong singa su 4x4 ayema mikomo na papa Wemba na papa Wemba à l'époque tala bande onanga nga pute na nga pe contre te sauf que non c'est perdu na banalité boza vraiment corrompu o moni nga na on dit ma Fally baba grand mais non boya des comparaison na lingité parce que Ferre aza très cher na niveau mo le so tozangi Ferre msukuta zano na kuta botamité ba musicien nyonso bazana na moto remplacer na kuta zate siko bobundi c'est pourquoi tozana eka ye moko wayambo te makambo ebino mo luka yango sarato la vaye na ye lukae yani kainga la monnaie invisible ba vrai golo ba combattre Ferre na kati ya bela yo yebi Juliana Ouma na kati ya Nechatel kitoko petai Gandila Mignon na mama la Princilla Maleko zoyoka wa Saram Tawaloba ngaite Jennifer quoi la maman la Sydney na Rodney de longue jam femme africaine aramistique te momoni si faut le dire to bombaraté ngai bon kokangisa pe de to mesana toya place wana to mesana sauf que ngai linga lo ba vérité nga vérité chuba nga na mutema na munaka na ngai ke danger ngo ba okangisa na baonga mais na lobika po ya na ko bomba vérité te nga vérité na bomba ngote
Batu batika ko comparer Ferre na Fally Ipupa. Ferre aza grand, Fally aza grand. Mais sop net obi ke to zonga bena ndenga normalité bena to taba makamu. Te Ferre aye moko. Bako comparera ete. Fally aza grand, mais Ferre aza ye moko abeza na wa yambo na biso OK. Biso tout, il faut to zaraboe. To pesa ke luzitu. Po azo sa la fierté mboka na biso. Lelo so ba biba luka batu ba interpréter Carlito nana okemeka. Ba benga Ferre. Ata papa Wemba. Ba benga Ferre. Pepe Kale. Ba benga Ferre. Oso comprendre. Ata ba leader mususu ebele so lelo ba kufi na bango. Ferre interpréter bango. Ferre azo interpréter ba te belé. Mais oh yaza. Musicien monta za nango. Musicien moko kati na edi musicien donc Ferre ye moko peser 20 musiciens. Allez mutande ngona bo comparer na mutu moko. Te bo sa mabe. Merci beaucoup toujours continuer mission na biso Ferre c'est un artiste. Ngala lo bango lelo ba musicien congolais faut la fier un artiste quoi Ferre biso ne faut ba ko ba musicien faut betela ketolo. Que lelo so yiba sa la sélection en Afrique. Ton na monde ba yembe la pandémie nzembo. Ba na Congo, elle a musicien ba zo quoi Ferre. Faut to betela ketolo, to za na Ferre na biso. Na Ferre na biso. Oui, c'est fier. Botika ba biloko wana botika ba kombe zanga tina yango mona zo prouver bino ka za danger yango moninga azoloba ofinga musicien musu pola mutu mususu na nule oyo e ana musicien moto sombela journaliste lopango ate e ana musicien moto aloba te hip hop na ifo ba pesa ngo penda sarato la pa finga ki intel ate to sa musa na biso na katikati il faut respecter tout le monde. Faire un artiste, musicien, mboka na biso ça la fierté mboka na biso ça incomparable. Non mutabimite o ke toko kokanisa na Ferre azana onte. Mais Fally pas un grand artiste mboka na biso ça fierté mboka na biso na ndenge na ye. Mutu na mutu sa musane na ndenge na yenga na zoboya na nga mutu te bango tu ba grand mboka na biso mende na lingi comparaison te wana na olinga ngote. A olinga comparaison te bo comparer Ferre na mutu te parce que azana nu yemo pour l'instant. Ba vie ba kende ba tikela charge ya musique congolaise. Bangi na charge. Ah non na ba charge belé faut aller la parce que ba fitilité ba mafinga osana ngonini. Il est le seul musicien oyo ba grand ba reva oyemba na ye. Ngai na viva King Kester menea aloba faye mana faire disque et puis ba kenda ti studio malheureusement dizis me bimate. Bongo bo yoka de ya King Kester menea boki siko faire mupanzi. Jusqu'au yo na ba omba ngeza neni. Pas faire c'est un artiste oh lelo biso tout tika ba débat tout tika makele bo tika ba sentiment moni bino ba journaliste ba internet oh lelo boye be sous ma soloté moni ngai fiston frappe na loba yango vérité na lobela ka Ferre donc na pesa tendance bo pesa tendance na bino soko lobela x loza hypocrite pesa tendance na yo bi ke ngana lobela mise ki ngani c'est normal les a boulot soko ta eza boulot ngala lobela ka Ferre donc so na okufa encore na lati ba bombe ba grenade ba ke ba bombinga pona yi pona sala ka be mission lobela na ka yi alors ba pesa position na bino lebole ka na be mission soit disant analyste soit disant bino ba to na ebité so boza ba nani bozo sangana wana ba ça les analystes n'importe quoi les analystes analyse il faut bon reconnaître bon dimano Ferre. Vous comprenez? Question na babundi bango nyonso basangana na point babuntsake point babuntsake sangana point posa goma tina lo ba combien de fois est-ce que penande to zabo guerre ko yo ba na kishasa bazwani il faut ba ke goma donc faut ba sangana bango tu ba kene na goma kuna place richesse vandi ba colbat na nzoto affaire bazwa ba papa Wemba bazana kati wana il faut bazwa ba madilu ba na kati wana ba Carlito yoka ba grand chanteur yeb misara ba grand côté la blague et pas un mala ba deuxième fois qui t'a tina c'est yoka ba grand na obimiselo ba Pepe Kale vous comprendre mais il y a ça unité de mesure so ba tu ba comment se comparer na ye nga comment mona ngo eza nango normal aza star pe amboka na biso so ipe ba leki ba biba se comparer na ye eza mabete ba odiembelaka à succès donc atimbara un grand merci to pesa bango bazwa na bango temps ya kolobela Ferre ya buloti ya bulo bafutela ngo bango bali basala ngo fele te basala ngo basele promotion fele po makamba aloba batutu bata biso babi ke Ferre aleki ce que l'on a ka moi bo c'est les promotions bozo fingaye mais bato boku misara o apesa bino mbongo bo fingaye bino boyeba na sima muto ate boyeba na sima komba Ferre neti yana badumusu nga ko tanga te
nati Mbutalikasi azofinga fere sikoyo tunanga nini chaîne oyo azofinga fere omoni nde eza boye nga lelo so nazwi chaîne na nga nazwi mutu moko bayaka wana lelo aya fingi fali lobi aya fingi fali me nga mona onafinga ye te lobi kuna aya fingi mais est ce que bino boyebi teke mutu aotinda mutu wana yaka ofinga fali na chaîne nanga ezanga po soki nga na respect ya artiste mboka na biso na olinga te nga bipapa yo yaka kaka kofinga na micro na nga te lelo na oyambo te lelo yaka loba makambo mosusu makambo ya fali pene na chaîne nanga eleka susu te mafinga eleka te mais so omoni journaliste azo autorisé Mbutalikasi lelo aye lobi aye ye azokoka koloba te azosala hypocrisie mpo lobi akoyamba fere atia fere micro mais entre temps nous tous to comprendre que baza derrière bato moko boye bazolinga kosala neti système olobi ya hypocrisie non bimisaka identité yango moninga problème na nga na bacommanditaire totelemela ne mutu atindaka pa bana bato baotinda baoza balaba baosala bulo na bango pesa elaka afingi na ye mais mutu atindaka napesa bino badevoir nayebisa bino boluka voice wana boluka mpe voice wana bomona mutu atindaka et puis bomoni sous deuxième devoir bomoni yango ke atindi tata mwasi pa ya koti na guerre tombe dans l'eau tata mwasi tombe dans l'eau d'abord nga tanga na bakoma ba tout ce que batini renfort baluka batini su ba musicien abo so masiko ba musicien ba tata mwasi ba ko ba musicien boya ba musicien botini ba faut chanter ba ko kita tini su ba musicien batu nemo bafinga bakoki guerre te mais toke na ndenga mabete na ndenga binda ya faute so binda babike tende eza beto sa triage na ba musicien na Congo to trier ba musicien na Congo à part ba grand prêtre o ba toyebi biso nyonso ba JB bango te mais na minute oke ba trier ba grand musicien ya Congo ba ozwara 2 na Congo ba ozwa 2 à part faire ba faire des amto yambo ye ba kasi yango na bido deuxième ezana ba ozwara 2 donc deuxième walandi ezala fali siko ba petit musicien na nyonso ba osangisa est ce que ba okoma ta na linza ba komi na fali te ba okoma faire ndeni et en matin c'est Sarato là fali ye mo na komi na place faire azate siko bato ba osangisa ba komi pe na pembe na fali te siko ba koma pas faire ndeni ta les cartes botika ko sala makamna yo omoni tokoloba te toko kipe bino pe te toko répondre pe te boyo kaka acoustique parce que yango nde pesa bino ba réponse comme na système ya musique ka musique tozonga na suka no wana na yebi to suka no pe na Diego Milito parce que amona mobali moko nga fiso femme na otia poids na lobi yango ouvertement ngai fiso frappe na rotia et poids parce qu'a démontré qu'il y a un grand chanteur il y a quoi interpréter faire gola et ça blagité quoi interpréter ba faire ba JB na rotia et poids Diego Milito na rotia et poids ti na lifobo na lobi yango ouvertement na rotia et poids parce que azo reconnaître ba grand chanteur reste babi mutu mwana botosi akenda liboso so ça botoso ke liboso tant reconnaître ba grand toko tsayo poa na nenga ko sakana te nga fiston femme na tsa Diego Milito poa toko le baron na suka to betolo maso na suka bakanga ki poa bakanga ki poa nini bakanga ki amtsu boyebi te bakanga ki kala mingi te do ava acoustique na se bima auti pe na kumba donc bakanga ebiso oyebi ba okanga o ezala ke bana magistrat wana pe crime parquet donc batutu unité nyonso ya kiwana bazali 4 quarts de liboso de na sima babanda biso na mikanda mutuka topesi o plaque oyo eza ya boma plaque ya boma ekotambwa na kintenga bise faux et archi faux parce que na bando takumbwa na ba plaque ya libanda na Congo lelo te o te ifala osala mutation ndenge eza wana tokangi mutuka to saisir yango photo ça contrôle ngabi bo saisir mutuka na ngabo saisir mutuka na problème nini oh ouais musicien photo là 3 personnes Diego abi musicien nga yo pe tozo luka yo voiture oyo e comme ma bébé nga papa toko kene na bureau ole to samba na nzela boye po ba avocat ba bimi to keka na bureau ba memi biso parquet Kalamu to komi na parquet Kalamu bache Diego na kasho na bureau musu Diego akote na kasho nga bachenga na bureau ba attendre nga sur PV
na kotiti babando tuna nga ba question mo boye o eza o maramu na oyeba mutu te na makolo te batuni nga yo ana problème na journaliste mo boye journaliste on a journaliste à TV na otanga nga komone atenga na porte parole na été mais maramu na olo babatu ba comprendre na bi journaliste na problème na journaliste te yo za problème na journaliste te mais pourquoi yo finga ki ngabi na finga ki une émission ni ba rappeler nga émission ngabi te nga na ofinga ndeni parce que mutu o azopesa parce que biso pe de fois to edika ramas mais ce que permettre mutu mo aza moins âgé que artiste amune na mboka na biso a manquer respect facilement c'est que yo ndo accompagner yo mutu accompagner parce que ba émission pe mingi bato basala rezara ya ba coaching ndongo ya penda boye aye biso penda bien olingo le émission na ndengo ya boye polémique nini oyelanga so yo za nango te biso ndengo ya boye ya affaire koma nango bongo mais siko na lobby oh na lobby wana na finga ite oh finga ite teneza boye faut futa manda $1000 ngabi mesko mobile nanga saini oh yepe bazo entendre ekuna za na problème vie mo azala ki wana monika neza ko pesa ba kombo mboka tout ça là abidanga oh yo FAPK to ngabi wi botika ya na to benda ni pe mupanzi so bando kozi abidanga te ko pezawa mutu oyo nde mutu ana problème na bi aza nsima ya dossier o ezala mutu moko wana sali plainte mobali no ye wana sali sous plainte na yo Seigneur Jésus siko bule yani bule za jo na yo fakita makala pona ana ba contentieux na mutu moko boye batu bayebi abitenga na osola na bango nga pe nazwi na bendani mopanzi nga bisengela nga chombola nga na informer je crois natikelaki au message natikelaki baleine de la presse natikelaki bato ebele ba message wana natikelaki pe ameli ya mwe ba motema Orlando Domingos message na bendani mopanzi nakomeli vie abiso eza makambo bala yebisa bango baya na pale o te faut bapesa 1000 ye 500 mobile ne 500 nga bivie alobi tokene na pale Diego atikali na kasho bango batikali na voiture tokoti na ketch mo boye toye na bango tina pale chevier tokoti na bango chevier bakangi lopango bakuti su bambila na kati ya lopango ezaki spectacle yaki spectacle mais moi ya oloba makambo nyonso eza te mais makambo okangisa de komi monotonie tobeta musique vous comprendre soki ozo faire face na mutu beta ndule lakise koza grand chanteur beta ndule penda gagner na musique kotinda bato bafinga te wana pe monotoni tolingi yango susu te toswana na ndule vous comprendre yango moni Diego Milito malgré tout malgré bakana malgré benjir habite nga na musicien nga na porte parole te na bien éduqué na rofinga te musique toleka acoustique yango wana makambo acoustique yango wana ne makambo Jean-Paul Binda na kati ya Norvège oza ba quatre vérités webi ki ngana lobaka ba vérité na émission na ngana kenda de gauche à droite te na peso ba mbota to merci JV masolo poto yo yebi ndeto sona ki Galois Zoka na peso ba mbota trop na kati ya France wana yo yebi mutu na ngai sur la marque on est ensemble et sans oublier Papi Sapo l'homme qui contrôle la ville to contrôler ville à Paris on a chef de ville na kati ya Paris na ndenga systématique Diego Milito artiste amena mboka na biso acoustique alobeleke ndeni. En tout cas, Zaki très bien parce que sur 100%, 99% na ba chaîne mususu mona ba commentaire ya positif. Batumsu balobi azana ba ligne ba grand azana ligne Ferrego là parce que Ferré aemba ka yemota aemba batebele. Yé pas meki pas pervé ameki Jean Goulbal déjà banze ba Jean Goulbal ya pasi na terminaison na donc mystique. Ayembi yango ayembi vieux redi ayembi papa chéri. Et ce n'est pas facile. Et puis ça mène na musicien suta salango. Donc azola kisabatu de quoi il est capable. Donc alingi na ya la na ba lokolo ya ba vie na ye loro la Ferrego là
moto ya yambo azala responsable pour faire rigola responsable ça on a te bien que papa Hervé non to mona te ke o babilo mo salité sex tap na kombo na non faire rigola za papa to bien que papa Hervé za responsable père de famille mobali ya batu il se respecte et puis asala musane bien za grand donc ba vision ba Diego Milito eza il faut landa ba lokolo ya ba papa Hervé parce que biso bina wenge wenge batu bozo ngona nenga faute parce que ndeko na yo so moni ndeko na trahi yo aza jaloux na on se comprendre ba faire rigola bazawa na so lelo musicien mo bimi net net totala e kabose ngesa nga pasi pongane na za boy so ndeko na ngata to sola tenga na bandeko to beta ba 10 ans to coopérater mais so lelo ba yo boma e ngamta liboso na bunda bitumba mais to sola te pourquoi parce que ndeko na nga na ocha ennemi na biso pembeni na loba te ke bo boma e poto sola te. Comment place bazo luka ba humilier faire ba finga faire ndeko na yo pe susu nengo zana okoti na kati ya poto de quoi ndimaka yo beta na orchestre ya zalaka o ba boya ka me ya ndimaka yo parce qu'il était chef azaki na mot d'ordre ba boya ba ba zana longia wengete photo ba vérité ba ka zana longia wengete mais faire à Osaka ya décider ta que chef d'orchestre yé peut beti pe ba double scénite allez-y comprendre talasco merci na suka nango. Ok, ko compte. So ça na problème nan ndeko no. Oko bimisango bongo na miso batu te. Oko contacter ba numéro exact. On se comprend. Donc elle a kisi ke batu tout ba sangana na bango penda. Bo sangana penda makasi. Bo finga bo continuer. Biso ka to tindi bino. Sangana na bino. Bo lembate. O moni moto azana étoile, azana likabo ba bundisa ke. Ya so moni batu ba chako ka to zelorote. E faut ba chako ka. Faut na ba fingara. Nga ba finga nga chaque jour. Na ça le lora bien ba fingi ya mabe ba fingi. Merci beaucoup Sarah Tola na article micro na ngai ovandisema ba staff na yo yebi kaka ndenge zala donc le temps pour moi la pesa mbote na dadi akuza grande puissance mais c'est 60 yo yebi mutu na ndenga systématique na lelo mabe bra Mandela on est ensemble viens na ngai Yvonne na kata states na qui conseil to loba o ben Sarah Tola loba pona mutu na lobby webika na bona ngo meme ba ne pa mtu ba guerre ya sinane ba guerre ya mo le na ke ne pe na ndenga tempo to vanisa masolo ndenga bien et au sala bien tikelo micro na ngo vanisa mabatu na yo yebika en tout cas un grand merci na yo vient nga fiston frappe balobi batebele ba lo ba Sarah Tola liembonga faire gola Sarah Tola te nga liembonga faire gola te ngamna na journaliste na katikati bosangani siko ebele tellement trop boza corrompu boko koloba ba vérité te alors faut to loba ba vérité en tout cas la pesi bambote na batunyostu o balinganga bambote na batunyostu ya poni olingo pisanga pesel makasi bolora ba musicien te na bola ngai na zala l'aise na pesi mbote na Amelia Mweba motema ya Orlando Domingos na pesi mbote na viena nga fiston bulldozer mbote na Orlando Domingos na pesi mbote na Oscar Leta hyper comptable na Mushinda maman Michelina Azuka na pesi yo bambote place ozali et bambote na yo pe viena nga Guy Roger Matondo na pesi yo bambote silence d'or bambote na yo place ozali batunya stu bolinga nga Sarah Tola nga pe na linga bino na pesi bino bambote ba félicitations ba merci na bino et komaki bato nyonso tu ba komelenga félicitations à Diego courage en tout cas nga pe na yero lobela bino Diego Milito alobi batu tout bo soutenir qui est base affaire egola ba gaulois ba chinois un grand merci pour tout botike la biso moto ya yambo na kimia le padre toza na eka moko na mboka Congo s'il vous plaît botike la biso na kimia je crois to komi na suka nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas, ça maloba et pas vieux dans fiston frappe à des annoncés, mais bisopeba na fait rigola toko lembate toko ya kaka. Merci beaucoup Sarah Tola. Comme na suka émission na biso le temps pour moi la vente ça va staff il y a les padres bateau va simba pena yemoko na moni les PDG les patos de tous les patos Costa couleur viennent en kati. Na ina kende. Maman Marie na pesi bambote maman abote la biso le padre fait rigola moto ya yambo. En tout cas ba respect na yo maman nzamba bakiselo mikolo omona ba kokololo na yo o kende penda omona ba kokololo ya ba kokololo na yo osaki musala malamu na mokili fait rigola zo sala esengo azo sala honneur ya mboka na biso partout dans le monde ba merci wana photo pesa ngo ne maman Marie.